Voilà, l'avenir du Congo, c'est entre les mains de la jeunesse, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et je vous salue. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Et je ne sais pas là où vous allez vous retrouver, dans le bureau, dans le métro, dans téléphone, dans la chambre, je ne sais pas. Et nous sommes en RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa, devant le stade de Martyrs. Bon, on a toujours un parti politique. Il y a président Franck Diongo, moi Namboka. Il y a l'État Moïni, l'État Moïni. Ah, Boutama Congolais qui est l'Nyamboka. Voilà, les lettres, la Mouki Bakake Zagobeta, Bobeko Beta. Toujours dans la prison centrale, il y a Makala. Le président, il y a IMT Vital Kamere. Soit Nani, futur, plutôt, chef, le Durkab, il y a chef de l'État. Tout ça, on a toujours congrès, il faut la caisse là. Tu évites, fais ça là, tu es à la tête. Éviter. Tout ça comme on va sur le bagage qui est non, Maramoussé, belé. Et je ne suis pas seul à ce plateau. Je suis avec mon invité. Lui c'est Dep. C'est un analyste politique. Dep Menga. Parce que je vous ai dit au début de cette émission que l'avenir du Congo, ils en ont beaucoup, on a vu sur jeunesse. Dep Menga, bonjour. Bonjour, moi Namboka Donald. Bonjour, Namandéron, je suis la parole dans le monde entier. Moi Namboka Toloba. De partout aux occasions, on a biso, Mbotenayo. Toujours Mboka pour Mboka Liboso quoi. Merci. Avant de bonne émission, bonne santé na yo morono ndeko mona Congo za vivre na Congo na Kinshasa confinement, quarantaine, makamunyo so bonne santé na yo ndeko. Obi tant on sur la santé on a un mois pesa mo bangi pesa mo bangi pambate comment on a suba confinement, comment on a banzali za tout déjà des jours au jour les jours. Comment on a passé à courant, passé à maï, comment on a coronavirus et les sous malaria le batté typhoïde donc tout passe mais Bolumboka toujours tobilité pour Namboka, moni satellite bosso na olongo salité na kwa na olongo salité na ndako na yota pa soboka la salité na yo oya mabe biodégradable tabo o no biodégradable tapé koto mususu pour nous permettre de péter aux années c'est qu'on fait pour éviter maladie de pambate ozo boma mini na Congo za coronavirus za malaria na typhoïde le loko pesa nga passe quand moi batu mingi ba se martel kana na coronavirus oui bien sûr coronavirus c'est maladie mabe et koboma tout le monde est bako kufa na niveau ya Europe to bamboka mususu na coronavirus libanda ya Afrique disons mais le ce qu'on a Afrique le réseau rangé biso na makasi ezali malaria na typhoïde salité etondi mai ezo traîner ndenge na ndenge ngungi epai donc to koyeba te olito lutter contre coronavirus makasi to mobiliser ba fond oyo à part to mobiliser plus pour na malaria na typhoïde des éléments malamu et puis na martel le comprendre te quand l'actualité quoi actuellement to bosse un peu le Congo bandeko o ba milengelaki pour na vaccin au coronavirus je baga to lingi yango te de 1 donc ça toujours lui sur le coronavirus toujours réveillé ndeko na kati malobate comment yo kola que notre contre vaccin on attend que le spécialiste docteur Muyemba lobi que nous ezali malamu libanda za convaincu que ba mekaki yango bino bobo ya sondenge nini na mibeko nini spécialiste o azwa engagement ya état comme toute la question est-ce que docteur Muyembe azali technicien azali scientifique azali éviter communicateur apparemment structure il y a lutte contre Ebola il y a virus coronavirus pardon tout ça vraiment dispatcher maman ndenge ezali l'été est-ce que le ministre était ni le monde tout ça tout ça na nyoso tout ndenge nini pas mais un peu ko soigner côté mais déjà biso ba congolais to bi que non tout ça ba koba été ba mindele to ba américain o ba ko milengela ba vaccin na bango ba ke no meka ko pa ma te bango ni ba ko fe belé ko le kabiso. Depuis Corona, un mois déjà, combien de morts? Vous en avez 20 morts, bien sûr qu'ils vont être chers, parce que les Congolais sont toujours compatibles dans ce moment. Mais tout le faut que les bandes comme soutien au niveau des États-Unis, Italie ou l'Albanie. Italie, les bandes vaccins n'ont pas de banque pour nous. Ils sont des bacobaïs, ils n'ont pas de biso. Tu as dit non aux vaccins, tu as dit mais la moitié n'a pas combattu. Tu as dit les Occidentaux façon dont mener la radio Afrique. Et une façon dont traiter la radio Afrique. Il y a des personnes qui pendant Tongo, la bouteille bomio. Aussi il y a des témoignages où tu parles pas dans voire même maladie à sida il y a un vaccin donc tu es très vigilant Congolais Congolais mis sous cas donc tu as le cas sous côté parce que les volontaires baza ko mona na moi ceux qui viennent de ba peso $20 ba ke ba meki ba volontaire baza na bango $20 ba peso $20 na poche ke ba meki moi to sakana na ba Congolais pas ba témoigner Congolais ça na mona kamboka na biso Congo na nyusu to sali na yango bato moko ba sakana na biso sala nga pe moi passe sala ka vraiment passe bande ko ba ki ndozo pour na $20 on ba teka milimo na bango pour na $20 te ba yebite si monango vaccin et ko sala ba effet nini parce que chaque vaccin a ba effet secondaire na bien sûr o zongo le to moni fango le to moni ngo lobite ba ke effet ko ya so effet on ko sala nini bo exterminer ka biso Afrique to biso bo diriger ne bo mekana ko misana ko s'imposer na ba mabela bato donc de soin to longo de près lui sur le collège lui sommet
parce que ça que vie actualité zo quoi ya lelo to pensana que coronavirus c'est to mona biso susu ma ba congrès comme yango nazo ya wana ndeko na nga nazo ya wana ngai naloba toujours que nabota ma congolais okoyeba penza pe vivre na Kinshasa okoyeba pena lengi ya vie na ba pasi na ba mbula na ba moi bomona que na to apena na sa moi cameraman nga za ko lela moi meza musala parce que devant na biso za ko informer bino makambo mai ko leka na mboka na bino Congo mon frère toujours Vital Kamerhe président ya UNC Durkab ya chef de l'État toujours en prison comment ça évolue bon dossier wana le ya maboka justice toko soit vraiment conclusion actuellement bato bana nisoli bana lo baeba ndeko Vital Kamerhe topé président Vital Kamerhe azali na condamné te voilà basimbeli basimbi ye kuna na prison mesure d'enquête etabala ndeli question ba question enquête on a makala non mais ça le lenge au juge andimaki a passer les médecins de yango parce que bango batabe bateli makambango ba le lenge ba même la procédure yango mais Vital Kamerhe azali condamné te Vital Kamerhe jusqu'à présent ça la présomption d'innocence na ye basimbi ye kuna pour na mesure d'enquête ba garder etabala na enquête au cas où que moni que non après ba maman sokoleka ba juger aza coupable oui a subi peine na ya zimbando na ye au cas où peut azali coupable te que ça nango le lenge masolong ndenge beteli karawana au soit liberté na ye c'est pas un problème mais pour l'instant makambo na justice l'autre ko le bakaka que non ba ndeko na biso bazuzi bali na makambo lenge longo bani babi na Congo to mesana na ba arrestation moko bakangi yo oyibaki bon to ba mo yipanga détournement ba ngo moyibi na lingala moyibi voilà bakangi oyibaki 20 millions au côté prison un mois bimi na yo 20 millions pe kay nango tout super 20 millions osongisi yango be osongisi te il faut que tu na makala wana ba moka ino ça 2 jours 3 jours ba ça de 1 million cette fois-ci to lobby était de droit peut-être mamonio sorti au tien la justice oui mais mbongo ndezonga parce que mbongo lelo Congo ça na posa ya mbongo to mambo belé ya ko sala belé ya ko sala to la posa tellement ya mbongo lelo makambo lutte contre coronavirus isenga mbongo lelo ko bon ça nzena biso isenga mbongo c'est pas commis na ba quarantaine non seulement et surtout que mbongo ngo pe ngo ça msaka ba bon ça mboka donc yoko pesa passe vraiment to ko senga bandeko o bazali ko kangama na masolo wana soko zwa ki mbongo soki 10 francs zongi sa 10 francs justice ngo landela ngo à la lettre batika mutu moko échapper au contrôle mais on va retenir ça que président Vital Kamerhe jusqu'à présent azana no innocent justice kacho makambote azawana pour la mesure d'enquête ba simbi enan donc c'est un peu ça mais comment que pendant que ba simbi enan na ba condamné été azaka kana prison ya makala mais likama pas c'est ça que non le lot comprendre que non donc qui place baloba qui que non Vital Kamerhe a suspendu na poste na ye ya directeur ya cabinet chef de l'État et directement to qui na poste na ye wana ba chef François Mwamba et ça kolakisa déjà ba santome déjà akisa que non abosala condamné ou comment bon ba tie François Mwamba te mais kasi ils ont la commission moko ezali wana au président a nommé pour na et assumer nanu intérim ya période oyo mais jusqu'à présent azaka ka directeur ya cabinet vu qu'à déposer nos lettres de démission na yete et puis président de la République a longolé na place sonate jusqu'à présent azaka ka directeur ya cabinet et vous allez comprendre que signature ya la ordonnance wana mokonza mboka na directeur cabinet adjoint ta signer ki le but est que non azali non ba écarter na place jusqu'à présent Vital Kamerhe azaka ka directeur ya cabinet ya président de la République Fachi Chilombo. Voilà, c'est bon, merci. Vous comprenez que non, comme je vous ai dit, que la jeunesse de la RDC, pardon, l'avenir de la RDC, ça n'a pas beaucoup d'ambition jeunesse, ambition de regarder au tombeau la Congo, parce que tu es bien que nous sommes copiés à kaka ya malamu ya mabe to bois kaka ya même ça ta isa papa nanga, ce qu'on ça la mabe na ko bois ka mabe ya bolam na copier ne konanga, bakamba congrès. Le président de la République, le congrès Salema, ne toyoki. Nani mokonzi intérieur Gilbert Kakonde. Alobi moyen zalité ko salamate déjà moi bras de fer comment ça se passe dossier ya congrès jusqu'à présent ils ont président de la République ils allaient président Sénat ou ya juge qui bon vie état d'urgence oyo le lenge donc parce que na landa qui top Congo pas ya coupe monsieur Christian Lusako nani Christian Lusako na pesi jambo te serazali landa qui président Sénat le baki boyi kolanela le lenge dans mesure d'urgence et pesa melaki ensemble les deux chambres qui informé et vu le fait sur le terrain et c'est qui président de la République à agir pour la stopper le Congo quand pas sur la brutalité sur bien coronavirus et vu le fait sur le terrain les deux chambres qui s'interposer pour monter pour tellement mort bon côté yangwana
lokola 1 mois ezokende na suka esengi mibeko ezwa esika lango elongo bani yango wana nani président ya Sénat a convoqué congrès oyo réunir les deux chambres mpona kozwa lolenge donc mesure d'urgence wana ezali kofandisa yango na oyo babengi mibeko pamba te bakeli mibeko nde ezali nde bango kolandela annonce oyo tozwi lelo na ntongo lelo bimatch na ntongo lelo oyo ya kotia basoda kokanga palais du peuple. Bon, jusqu'à présent, ils ont fake news. Information confirmée. Un caméraman a non loin. Il y a pas de peuple au moins que non. Mais dès que vous avez le commentaire, que non, la police est fan, bloqué, ils ont vraiment yangoté. TV za radio, il y a un moment. Il y a un moment où souhaité qu'on ait des conneries, tous à la liboso, à triomphal, on m'a demandé les autres là. Et donc, ils ont un peu bongo. Mais Congo, le lengue, tout l'andela qui, président Sénat le baki, ils allaient pour nous mesure d'urgence soit kolatisa yango na mibeko kolandela yango scrupuleusement pamba te lelo nakosa te ndeko na ngai ezaka apasi bamesure d'urgence au chef d'état azwaki toza na baquartier ezali bapeti pepe ezali kofanda omona pasi talela yango vraiment bien est ce que ezali kolanda yango comme il le faut lelo ntango chef de l'état azwi mesure ya koboya 20 personnes na nzela 15 personnes na nzela bata liboso koboka mibeko yango ezali nani kaka bango bakonzi ti tomonaki confinement total raté. Oh, Ezaki, idéalement, moi, je suis chantier qui relancé. T'as degré donc, bah, finanaki. C'est une propagation coronavirus. Nous avons recommandé le gouverneur de la ville. Tolongo wana. À ce cas, on a été confinement total à Gombe. Dans la façon dont tu vas somber qui va jeter au ya côté Gombe. Dans le lingue tu vas confiner, parce que tellement confiné wana. C'est une propagation ya coronavirus. Tu vas quand sur nani. Quand on t'a passé ordre wana. Toujours pour ça que mon appel ya mon amboka Vital Kamere. Dans le lingue dont bande wana comme ça. Pour passer sur mes côté respecter 20 personnes te casser bino moko apparemment beaucoup of melo kango sérété. Bon sikoyo soki bino besoin sérété. Bon biso petit peuple. Est-ce que mbaote ka lipa na balabala ko balake kota na ndako ko kasa okima. Pour yo mozo zono lo kango no sérété. Ya moni babaka la charité doit bien ordonner comment par soi-même. Donc bino moko ba konzi bon mais qu'on peut s'appeler le kango kilo. Pour ça peut kilo pas population pas mater le doute tellement ya makasi. Mon cher voilà. Oui, là si ça coronavirus sango ba population zo là. Bazomona ni peut-être bazaleli bazomona ni attaque de cercle de ces morts parce que ça c'est tout le monde on le banda depuis banda ko luka tozoye bazaleli wapi centre celle centre to yebi kazala inerbe oyo bazosala nani examen ya makila pour confirmer ba cas yango mais esika bazaleli zo pesa vraiment passer population ni ba continuer biso bozala un peu clair na population et aussi communication ya makamutali coronavirus sango na population zo fanda vraiment te zo fanda bien te mais en tout cas no lingane ko na to zo ngasuka mo mukina congrès wana siko bras de fer wana entre président chambre basse na mokonzi ya province na mokonzi a ordonné que non congrès à la té na habité entre bango na bango ba konzi parce que bango na baza ko kamba gouverneur baza ko kamba gouvernement wana bango na bango ba ko pesa mibeko oyo apesi mibeko oyo aboyi yango apesi mibeko aboyi yango mais finalement eza nini bon même ça qui jusqu'à présent information là ils allons nous préciser so comme information précise ngala ozala na pona ko mettre un peu ko kota détail sur makambo yango e bandeli wapi ezokende wapi pe suka wapi mais parce que zali ketoko mona bande ko mingi ba ko leka ba etando eke ko pesa ba ko ba lolengi ba moni bango so lekela mingi bazo juge bazo traiter ngo lokola coup d'état mingi ba lobi ke zali malamu eso pesa un peu passé to juge ka bien avant que na ki ndeko biso moko boye zali ya IDPS ndeko fils mokoko voilà oya bien qui ont déjà coup d'état ya ba ke non 7 millions et ko bima wana tout là mais j'ai une lettre qui confirme que non que c'est 7 millions té nandaki sous message ya ndeko na biso député national azali comme on a un peu kimi so que na oyi sabinango bazo ba non jamais congrès bimara 7 millions et aussi dans la lettre où le président Sénat le dit que non jusqu'à présent évaluation ça va demander beaucoup d'argent évaluation mbongo voilà jusqu'à présent ils en ont noté mais taba ko tende ce ko ba réunion le 14 né ba koye ba congrès ko senga combien et ko sala nini et puis matière au sol qu'est-ce qu'on a déjà développé déjà lors il y a interview na ndeko na politique na biso ya que ça le sako na top Congo abaki ba ko sola comment est-ce que ba ozoba mesure d'urgence ko fandisa yango na mibeko pe ko tambola na lolenge elongo ba na mibeko pe ko yeba ce qui ba ko prolonger confinement toté donc c'est un peu ça autre yeba est-ce que pendant que ba munyoso za ko salema est-ce que bango ba ko consultaka ndeko na biso mwana ntemi parce que ya tenga ki ba consultaka na mwana munyoso est-ce que ndeko na biso mwana ntemi ba ko consultaka on peut le ba et ko pesa un peu passe mwana ntemi ba consulter étant que qui
et tant que qui m'a consulté j'ai appris le lot mon ancien na troupe naie bon hier moi en soi ça a été mes troupes naie na niveau ya Congo central mais qui pour ça la moi marche et puis qui marche qui protestation contre nini entre guillemets so ba la pété 2 morts plusieurs blessés au juste fois yeba mon ancien ndoko na biso wana contre na biso na alukaka nini eloko zo luka minute ekoyeba na te olalika olamuki yo le moi pouvoir yanga olalika olamuki yena lingaka te mboka etambolaka bongo te so na posa ya eloko mo pouvoir ozali 2023 yo postuler comme moto nyonso ozo gagner kit no lenge longo bani le longo sala wana sala ko trouble ordre public lelo bandeko bakufi to tsongo moto nani bandeko bazoki to tsongo moto nani moi te que na obstacle fa ozali ini pona ko meka un peu ko lutter contre coronavirus yozo bisa bato ça pour beaucoup chef de l'état pour moins de 20 personnes mais obisi bato na ba sali tout bato bakufa c'était bêti ça ba infraction ou azo accumuler yeba ke ko peser lourd contre eno mikozali koya donc conseil ça dit que ce qui m'a ko sur les aller pour intérêt ya mboka ndenge pera ya mboka to lukana okuta mokonzi ya mboka o exposer problème na yo o pesi ba idée ndenge ko pesi pas maté mwana mboka fachi président de la République aza ouvert na mto nyonso au moins que ba idée malamu ça ko pesa pour bonne marche ya mboka na biso c'est pas un problème on dit mokonzi ya mboka pendant que tout le monde a Congolais comme kufa pamba Congolais comme de chaque jour Congolais zo kufa kana le mombo ya pamba ce qu'on ndeko na biso to tanga comme mwana ntemi quand la mine mais si c'est pas la semaine passée la semaine écoulée tout le monde a bimisa qui bato côté ya station ma campagne na masese betaki bato bakabe ko kufa le to iki na source mo pesi biso kana kuna pe moi 2 personnes bakufi mais comment sikoyo na gouverneur ya ki sasa na gouverneur kuna bako tika ka pe ka ndeko ngo pe ka bola sala pe ka makamuna ye moi likamo e bomba mina sena ye wana sima na ye to ndenge nini eloko za likolo mibeko sa ti lokolo biso to ba ya ngwana nyas tu ko sala ka moto nyonso tout tel que soit rang aux aleli mibeko za ka likolo na biso même président de la république président Fachi mibeko za ka likolo na ye tango zo sala le kambu bazo tala yo te bazo kebisa yo nde amana osali boye eza mabe lobo osali manda sali boye eza mabe na tango mabe yango le kito bombo supona ni ebe fait simba yango déjà nazo senga bakonza mboka na ba autorité compétente le lenga ko memela makambo yango pour toujours batel lingina nunini papa pamba ke Congo zali tellement munene to ko fanso na simaka ta Congo na simaka ka ya yete au président de la République azali donc le lenga ko sala wana soki que continuer que causer ba nu e ka tembo libanda mibeko ba ko kanga ye ako sibiu pe senga sibiu to mi ayebi ke non fierté les agamesa ko s'évader ba to ebité voilà, l'avenir nous donnera raison. Comment que malé pour te chuter l'analyse plutôt. Ou ya biso ya lelo, li kamumoko boye linga. Quand on est sur la cabo na moni bandeko mo parce que avant-hier na yamba ki bandeko na nga ya UNC bazolo ba mama kasi. Il paraîtrait que na ba nga ba ma bango li bala parce que nani ba pesa bazolo ba que to pesa qui est pouvoir lelo baluke libiso. Ce qu'on na to ebampe. Nani a pesa ki nani pouvoir et puis nani a balukeli nani donc c'est comme si ma balango ya bangwana ninge kufa ko ça l'analyse ni bon pour l'année na pesa mon pouvoir bon à ce que je sache c'est ça que on a pesa ka mandat na président de la République c'est ka peuple voilà biso to votaki et ça que non moi na mboka Fachi a longi na mapona miango a su pouvoir on parle il y a avenir il y a cash donc to l'année qui dernièrement bande communiste wa kinda kutana mokonzi mboka jusqu'à présent la relation na bango les colo ezali à merveille donc zo le kabango tellement et le comme il le faut pour envisager que bako kufa ote on ezali ndenge lo lenge oyo bandeko ya ba militant bazolobela acharnement moi déjà maki bien avant tora bandeko bele balekana ba TV surtout ngamba IDPS ya remettre un peu ko pointer du doigt sur moi mboka Vital Kamerhe tout doigt en soit c'est ngaka nous kenam so question na kutu nani rokabona ya coalition yango et à moto monaki pe la série moko boto monaki pe UNC pe la mwaki na ndenge nango apparemment tonga lobaka communication likolo bakati bilingi bangi babungisa makambo na bango basola ka malamu vraiment malamu tena ba base lelo base oyo lobi boy babuki bino bosola bino bien moto ezali ko sakana un peu ba militant na bino tout ça un peu clair na militant pour moi je pense la coalition va continuer parce que baza na contrat na bango baza na accord na ba signaki na Nairobi oyo ezali ndenge ezali wana et bango pe baza na intérêt mo bazo ko appeler ko longue le ezali wana donc on a même sur le kawana ba ba kenon oba ko balo bana se ba ko ba ko mona ba ko le kalikolo ba ko mona te tamba ministre ba ndeko na mokonzi mboka solo mambo ya coalition ba solo longue lo bani elongo bani ba senga ki pe bango le monke no justice la makambo nango le but que no so milton ye obuki nde obiki no bokabo ndi bokabo non
zali politique to so ba sala pour intérêt ya mboka ba sangana ki pour intérêt ya mboka oui bazo ke pour intérêt ya mboka oui oyo sala libanda wa ko lia le lenga olela mbona ndanga ba yibi na sa mboka l'état ko kanga oui o kanga mais l'état continuer ni zo fonctionner ba ministre ya cash ba za la gouvernement le lenga bazali oyo pe ya esi bazapena ndelengi bazali kaka donc pour intérêt ya mboka muta ko kabola bango ezali un peu facile pas ko kabola bango actuellement ezana noté. Voilà, merci de comme la émission Nabiso, merci na baïno so bolanda ki biso pe ba ko ba toujours na kolana Nabiso bo s'abonner massivement na casation na bino to comme penza na suka émission ya mukolo na lelo ndeko na maïno so auto ti koloba na ebite na mukuse oki koloba lelo ba nini moko pona ko pesa toujours espoir pe ko pesa précision na baimbo ka ba kolana Nabiso partout parce que musa na biso za toujours ya ko panza sango pe ya ko pesa ka bango ba précision na ba rumeur nyonso. Bon bande ko boko na biso de partout ko boye ba kizaki auto komone koleka misusu ezali lolenge oyo mboka esengeli etambolela lelo oyo ayibi oyo azali asali mabe na mboka mpo ani ete justice mpe etai na lolenge elongo bani tokosenga bandeko oyo bakosala mosala ya justice yango okangi moto wi abimi me oyo eloko okangelaki fo ezonga kesa leta eza na posa ya mbongo bambongo oyo ekendaki maboka bato ezalaki mpona kosala misala ya leta mpona bien ya mboka donc ozwaki 10 francs zongisa 10 francs soki osala mbando na yo sala mpoza olenge okosalela yango makambo etali congrès ezali ke na expliqué bino olenge mwana mboka Alexis Tambwe balobelaki ezali mpona kosoutenir ba mesures prises par le chef de l'État et non pour na makambo ya coup d'état tout au bande ko belia IDPS bazozula ngo vraiment panique tellement makasi bazozula tellement panique makasi voire même directement ni posant intérimaire na bango le katina te va opesa ba chiffre makambo o salami na noté tant on pesa ba chiffre bongo au côté loko ni na ba prévoir déjà pour na ko boya dans ma beko ba ko prévoir non tant on prévoir bongo le lengi opesa message ko ba chef de l'État avec 10 personnes dans zélate et moi na fils mko lobi que non après congrana ceux qui ba soli bien te ba to malibanda même so boka mbeko nani bango IDPS boki mboka ya fachi ça azam na bazaki président nani on comprend ah moi je me sens dans contradiction moko ils ont nuire sous mandat ya chef de l'État lelo IDPS eux se lancer na distraction faut mi pesa na soutien total ya ko soutenir ba œuvre au mona mboka fachi ça ko soutenir le lengue de temps pour mandat na yezala avec réussite le lorsque échec est na mandat na ye yeba ke IDPS la pointer du doigt le nôtre monde que no ba détourner salami IDPS na il pointer du doigt donc le lengue moko to ko tambola so ba ko continuer le lengue wana c'est-à-dire ko bebisa bon fonctionnement ya mboka donc na osena bandeko to se fier na biloko balobaloba te mais to ba vraie information to soutenir mokonzi ya mboka pour que mboka ekende liboso donc bandeko oyo ba ko mona on dirait coronavirus limo to mama mbafa ya congrès mambo ya caméra donc c'est pas ça coronavirus ezali to se protéger mais to zaka contre vaccin ya coronavirus boni mboka Congo to biki tonda fulu ya ndenge na ndenge virus etambola avec lenteur mais qu'il y a poto bazana peto biso to hôtel maté tant le donc coronavirus bon bango donc pour dire que non le vaccin on tout babiso vaccin on a pour que notre la sous mieux protégé qu'avant non bon papa nini a exposé ba na yo pour ba biksa ba voisin et ala te on se na ndeko muyembe ana famille na ye yena famille na ye bazo vaccin comme essaye azu 500 députés bon baza bato surtout tinaki na parlement pour na ko représenter biso bazui ba vaccin comme essaye bazui ba sénateur ba pèse ba vaccin comme essaye gouvernement ba pèse ba vaccin comme essaye comme ça par rapport il y a effet au sala pana bango biso mi to ko komitika mais ce que bandi mabe bon ce que ka bino mabe na bino zo ko biso da zo sali ba malamu to wi pe ko yana biso mais no to ko le baké na Congo to na Afrique malaria na tifo ezoko boma ko le coronavirus donc tous la mesure pour na kolongola ba fulu kolongola ba ko tsabo kolongola ba sotonyo to tsa peto ba mena biso pour que coronavirus o biso dali malaria de biso sous makasi te donc un peu ça. En tout cas nous devons attendre botondi na moi ndenge pesinga yi disponibilité na yo merci beaucoup tozali wana chaque fois ko senga que non ko sola makambo tali politique mboka Congo balobi jeunesse en avant voilà to telemi pour na ko zwa relève merci beaucoup. Totelemi relève Ezabiso, la jeunesse, merci beaucoup. Nabayo Sobolanda Kibiso. Kamame nanga sanga pena plaisir. Awa naza bongo na sepenza ya siège ya MLP. Bozo mona de to fandi awa nande konanga to tu ko analyser. Et nga na ko senga na bino toujours bo s'abonner parce que biso tozo le ba tozo so na intérêt général. Tozo so la intérêt à parti politique moko te. Tozo ko so la pelikambo ya moto moko te mais tozo ko tala ba avantage ya Congo eza wapi. Ba désavantage ya Congo za place ni boto kanga yango nana zo yiba mbongo ya Congo et nana zo linga Congo et avancer but na biso yango wana parce que
liboso bayebaki liboso babongisaki penza te et biso baye tokoyaka lelo tozosala effort ke tobongisa pour que na bao bakoya nsima na biso baza na avantage o peut-être biso tozwi te yango wana ebanda émission oyo nayesa bino keno kobonga bakongo eza na maboko na biso bajeune toya kosala défense parce que Fachi président de la République Félix Tshilombo aza jeune, il n'est pas vieux, aza jeune, aza na âge ya jeunesse, c'est-à-dire que non aza na possibilité pe ya kochape mokoloto ya malamu na mboka Congo. Bosa toujours elongo na kati ya show na bino et bosa abonné là na pesi mote na double patron maître John depuis Suisse, merci infiniment na yo. Merci pe na ba abonné pe ba partenaire pe ba fanatique pe na ba nyonso balanda biso. Là na pesi bino mbote tobuta na mbala sima kaka awa. Merci.